banzambe bakita na se depuis 1914 bukunzi nzambe kita na se yango totanga ka oyo Jean amona kine esanga ya Patamos ke Jean amona ke likolo ya sika pelola ya sika ekitaki amona ke kiti ezako kita nzambe akosa kate batata na bamama ta eumeli bila kate eumeli ndenge nini nzambe soki alobeli kambo ifoka ke salema Abraham azukado epa tata nzambe na âge ya 100 ans mena biso pendenge tozali boyo batata na bamama tozali na promesse ya papa nkulutu ke solokele lokelo Charles mwana liboso ya papa Simoke Mbango makambo nini papa ke solokele ayebisaka biso ya liboso papa ke solokele na le 17 mars 1958 na tango wana azalaki kosala na chela na leta asalaki voyage na ye na mbuka Matadi mpona kotala bandimi na ye tango akomaki na Matadi le 17 mars 1958 alobi ete ngai ke solokele na kokufa un certain 17 mars membula yebisaka te me soki tango ekoki ngai ke solokele lokelo nakei kofanda na nkamba na kiti na ngai ya molai mokili mobimba bakoya epai na ngai mpona kozwa mibeko tala ndenge tozali kosupa na mokili mobimba komata na nkamba na tini ya bilaka nzambe soki alobi likambo ekokoyika na mabele te wana ya liboso soki tango ekoki na kokende kofanda na kiti ngai molai na nkamba mokili mobimba koya epai na ngai mpona kozwa mibeko wana likambo liboso na 5 mois série ya 5 mois oyo tofandaki awa na nkamba bapapa bango misato papa nkulutu asangisaki bambuta ya lingomba keleke bambuta ya lingomba oyo banganga nzambe ya minene alobaki na bango ya solo tomoni pasi na bino kete mutu mwindo aza komona pasi tondimi ete bozali komona pasi me tokoyoka na biso misato bani ya tata Simoke Mbango tokende keleke part wana tokokende po ete tokende kobongisela bino bosepela me keleke part wana tokozala kaka wana nkamba biso tokobanda komona bino me bino moye bomona biso ezali te po ete tobongisela bino parce que pasi ya mutu mwindo eumeli wana likambo ya mibale papa alobaki likambo misato papa nkulutu alobi na biso nalingi nasala voyage na poto tango naza kokende na poto soki bomoni ete nayeli na mutuka nazongele na mutuka mutu mwindo boyebe ete pasi na bino ekosila te me soki bomoni ete nazongele na masuwa na bato bozala na espoir ke tango na bino ya kosepela ekoki bato oyo alobaki azongelaki na serikei likambo ya mine papa Fumanlongo alobaki na biso bamendele babongisi lisusu boloko ya mutu mwindo ya 300 ans me tolobi boye jamais totikela mutu mwindo anyokola makakaka tango na tango malamu biso badengenda tokufa alo papa nkulutu ayiko yebisa biso ete tango bokomona ke biso bana misato ya tata Simoke Mbango moko akufi akoti na mabele soki pe biso misato tosili tokei na mabele boyebe ete toke kobunda etumba ya mutu mwindu esika nyonso bakoki kofandela réunion tokozala na bango esika wana po ete tokata likambo mutu mwindu asepela mutu mwindu boloko ya 4400 ans mutu mwindu pasi na pasi papa dengenda tango azalaki kotambola na mokili bisika nyonso bato mwindu bazali soki akumi esika wana eza kosala ye pasi alobi ngai dengenda bisika nyonso mutu mwindo azali pasi na tamboli mokili mobimba namoni place nyonso mutu mwindo azali pasi na pasi mutu mwindo auta wapifo mai na misu ya papa dengenda felela mpona pasi ya mutu mwindo tata todie na mumazulu bika nkumbuko ya zitu swa bika kimfumu kyako kiza bika luzolo lwako luvanga mavantoto bosu muzulu dia kwetu kwa lumbu kalumbu tuvana lumbu eki utu yambu dila mfuka zetu boso betu petu yambu dila ngabatu vudi mfuka ututwala ni mumpuku munuko kansi ututane na munankuwa wambi kadiki yako kifumu yengolu yenkembu biamvu yamvu munankumbwa seyo mwana pevan longo amen. Bojani kono kwa
avons l'agréable devoir de résumer en quelques mots la prédication du révérend pasteur. Dans sa prédication, il a expressément mis l'accent sur l'état, la condition de l'homme noir, en rapport avec tous les enseignements reçus de nos papas et de Papa Simon Kimbangu lui-même dès 1921, expliquant que si l'homme noir est le rebut de l'humanité, c'est à cause principalement du péché de nos premiers parents, Adam et Ève, qui, comme chacun le sait, furent de peau noire. Cette punition qui leur avait été infligée par l'Éternel à cause du péché originel a eu et a des conséquences jusqu'à ce jour sur l'homme noir. C'est pour cette raison que nos papas nous ont conduits à expier ce péché. Et c'est la raison de la cérémonie très significative, spirituelle, de la demande de pardon en 1992. Le prédicateur nous a expliqué la signification du centenaire relativement à ce qui s'était passé du temps d'Abraham. Nous savons qu'Abraham, vieillissant, centenaire, implorant sans cesse la miséricorde de Dieu en compagnie de sa femme Sarah, du fait qu'il n'avait pas d'enfant. À 100 ans d'âge, l'Éternel lui apparaît, lui fit une promesse. Abraham, vous aurez un fils. Dubitatif, sa femme et lui, se disant cet âge, comment pourrions-nous encore avoir un enfant? Mais comme rien n'est impossible à Dieu, Abraham et Sarah eurent bel et bien un enfant. C'est autant dire que 100 ans d'existence dans la vie d'un homme peut renverser beaucoup de situations. Augure aussi beaucoup de choses meilleures, surtout s'il s'agit de la promesse divine. Je voudrais renchérir aux enseignements nous livrés par Papa Simon Kimbangu Kiangani en 2004. Il vint à Kinshasa nous faire visiter les sites historiques et spirituels de Lutendele. Au terme de la visite, il nous dira ceci: les promesses que l'Éternel a préparées pour nous, l'accomplissement de ces promesses qui devaient se réaliser en 2021 avait été ramené en 2014. Nous y sommes. À cette époque-là, nul ne savait que le démarrage de ces promesses allait être le centenaire de Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel, le fils aîné de Papa Simon Kimbangu. Et cela fait 100 ans. 12 février 1914, 12 février 2014. 100 ans d'existence, car les dieux ne meurent jamais. Jusqu'à ce jour encore, Papa Kisolokele Lukelo Daniel Charles se manifeste, nous enseigne, nous prévient, nous exhorte. 100 ans dans la vie d'un Dieu, ça ne représente rien.
puisqu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Le prédicateur nous a dit beaucoup de choses qui se sont déroulées pendant la période de 5 mois en 1989, lorsque nos papas avaient présidé de grandes assises ici pour préparer l'avenir de l'Église et du monde. En définitive, ils sont allés se cacher, justement pour déjouer un programme machiavélique, un programme bien établi d'un nouvel emprisonnement de l'homme noir pour 300 ans. Ils se sont cachés, ils ne sont pas morts, ils se sont cachés justement pour pouvoir combattre, pour pouvoir nous faire gagner cette bataille. Le prédicateur nous dit tokolonga na nzoto pe na molimo. Kasi po tolonga na nzoto pe na molimo, po tozala na bolingo, mibeko pe misala. Nous allons vaincre, tant physiquement que spirituellement, à la seule condition que nous pratiquons l'amour de Dieu, l'amour du prochain, que nous respections les commandements de Dieu et de manière stricte, et enfin que nous accomplissions de bonnes œuvres, que nous construisions l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, l'œuvre matérielle. Voilà en résumé la prédication du révérend pasteur en ce jour solennel du 12 février 2014. Lorsque le révérend directeur de cabinet prendra parole pour présenter le mot de circonstance de l'Église, il ira beaucoup plus loin dans la teneur et l'explication de la journée d'aujourd'hui. Quant à moi, je m'arrête là pour le commentaire s'agissant de la prédication du révérend pasteur. Nous nous passerons de vous livrer les communiqués et les nouvelles de l'Église. Nous allons procéder directement aux salutations. Mais avant d'y arriver, j'aimerais quand même vous faire part du programme qui va suivre au terme de cette partie. Tant que tu as ça, kopesa na mbote pe bakundi bazana biso awa oyo basengaki liloba na tina milulu ya lelo tokosenga bango avec tout le respect, l'honneur que nous leur devons. Bakomata na tribune ba livrer biso ba message na ya bango soki ba message na bango esili tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba akopesa biso liloba oyo na bunzambe na ye asili kobongisa mpo na biso bana baye. Sima na yango na ndenge ya momesene tokende kopesa ye lokumu na tribune na libanda. Sima ba honneur esika ebongisami mpo lelo oyo libanga ya yambo etiama. Pose de la première pierre pour la construction du musée de la cité Sainte d'Enkam. Soki esili biso banso tokomata na maison de roi ndako ya Mintinu on a procédé à l'inauguration solennelle et officielle. Voilà le programme Yapoko Alelo. Nous avons donc la présence de M. Bonaventure Mbaka, ancien ministre en République du Congo-Brazzaville. La présence de M. Simon Kiakwama, ancien député République du Congo-Brazzaville. La présence de M. Daniel Kanga Kantama, directeur, représentant personnel du procureur général de la République. Nous avons la présence du révérend Ngoma, du secrétariat académique facultaire, du professeur Masseni Frédéric,
de la théologie Kimbanguiste de Lutendele, de l'université Harvard aux États-Unis, du professeur Niemba Ntsuka, professeur des universités, président du Conseil supérieur de l'Université Congo, du professeur Arthur Chimwanga, professeur de l'Université de Kisangani, du docteur Luzaïsou Zioka, directeur général et représentant légal de l'IME à Kimpese, plus son épouse et monsieur Claude qui l'accompagne, de monsieur Lokolo Jean-Laurent, préfet d'école, de monsieur Kongombele Freddy, préfet d'école, de monsieur Mpembele Zimampasi, chargé d'études au cabinet du vice-gouverneur de Kinshasa, de monsieur Ndongala Louvundu, secrétaire particulier du vice-gouverneur, du révérend Makelesi Lubasa, porte-parole de Bangunza, du docteur Nkongolo, directeur national du département des affaires sociales et DG de l'ISSSK. Nous avons la présence des officiers supérieurs de nos forces armées et de la police ici présents. Tous ensemble, nous allons devoir vous lever sans vous distinguer. Nous allons devoir vous prier de vous lever tout à l'heure. Nous avons la présence des femmes de la majorité présidentielle. Nous avons la présence de l'honorable Ntimba Lutete, député national. Nous avons la présence de M. Pierre Badiat, directeur SNEL à la SNEL et son épouse. De l'honorable Faso Machigi Célestin, chef du groupement Bouma. De M. Mayasi Nene. De M. Koulem Fouka. Nous avons la présence de Praxis International. Toute la délégation de Praxis International voudra aussi se lever afin que nous puissions la saluer. Nous avons la présence de Mfumu Fima, secrétaire général des autorités traditionnelles du Congo, et son épouse. La présence de Mwana Ponda, président provincial des autorités coutumières du Maniema. Et du Saint-Esprit, Monsieur le directeur de cabinet, représentant personnel de l'honorable président, honorables députés et sénateurs, Monsieur le conseiller principal, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Monsieur le représentant personnel du premier président de la Cour suprême de justice, Monsieur le représentant du ministère de la Culture de la République d'Angola, Excellences, Messieurs le ministre,
Messieurs les officiers supérieurs de FARDC et de la PNC, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences,